Congo Millennium, Congo Millennium. Il y a un message beaucoup. Bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancé bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, do elobela nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium toza en direct ya prison centrale ya Makala pona libération ya directeur général ya journal télévisé tokomi wapi ndeko Eliezer Tambwe ndenge bozo luka boyeba banungu ezalaki abimi te kasi nano abimi te lelo nde akobima donc exclusivité nango na émission l'invité lelo sur Congo Millennium bolanda Loko benda kola. Okay, malembe te ana simana. Malembe malembe.
Vamos
Zoa Giresse. Oh, Zoa. Ça, c'est ta place. Les amis, je voudrais juste dire une chose. Oui. Tout à l'heure, Eliezer va être à votre disposition. Son statut, c'est qu'il est en liberté provisoire. Ce qui sous-entend que c'est astreint à certaines conditions. Entre autres, il ne parlera pas du fond de l'affaire. Ok, donc vous pouvez échanger avec lui sur pas mal de choses. Votre confrère est là. On a pu obtenir sa liberté provisoire sur demande d'une requête qu'on a adressée au parquet général. Le parquet général y a fait droit, mais il a assorti de certaines conditions. Et par rapport à ces conditions, nous n'avons pas droit à nous étaler dessus, mais au moins ici, tant que l'affaire est en cours, tant que l'enquête continue, Eliezer Tamboué n'est pas, il lui est interdit de faire état du contenu de la procédure qui se passe. Donc soyez compréhensifs, il est à votre disposition, il va échanger avec vous sur tout ce que vous voudriez bien. En ce qui concerne l'affaire, vous devrez être assez compréhensif pour comprendre que ce n'est pas encore mal à l'aise. Voilà. La première question, est-ce qu'Ngoïka Sandi, c'est lui qui t'a libéré? C'est grâce à lui. Là, maître, on peut le dire. On peut poser la question. Hein, c'est grâce. Est-ce qu'on peut remercier ici, monsieur? Est-ce qu'on peut remercier ici tout ce qui concerne la procédure? Tout ce qui a trait à la procédure, vous voudriez bien vous adresser aux avocats. Maître, est-ce qu'Ngoïka Sandi a fait sortir Tamboué Eliezer? Au regard de la loi. Suivez, s'il vous plaît. On vous l'a dit, nous avons adressé une requête au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. C'est lui l'institution qui est habilitée par la loi à accorder ou non une liberté provisoire. Est-ce qu'Ngoïka Sandi, l'être naïe, a renoncé à l'ongoli plainte contre Eliezer? Est-ce qu'il y a un monde influé par Tamboué Eliezer? Mibeko ya mboka epesi kaka nguya na procureur général to na chambre du conseil pour accorder liberté provisoire. Epesi nguya na plaignante. Eza plaignante mutakangaka. Eza l'état to parquet général mutakangaka. Le parquet général mutalibeta. Donc na lobby yango na puasa pe na polele Ngoïka Sandi na likambo azalaki plaignant. Soki ya milongoli na likambo milongoli lokola plaignant. Aza atana nguya moko te ya kokanga to ya kobi. Ata soki mokwete na nenga mibeko ya mboka na biso depuis ebanda pe sala makaboyi na mokili mobimba. Tolanda mana ko lopango ye moko. À vous. Non, eloko na ko lobalelo, je pense que ba avocat nanga bazawana, je dois d'abord commencer par dire merci à tout le monde au babundi pour que nazala lelo libéré. To préféré koya na biro bisika na vandia ande bisika bazwela kingai yango to lobita on to uti na onction ya prison il faut to ya kotika ngo pe na biro. Merci na maître Hervé, merci maître Gentil nazomona ete, merci na maître Gentil, merci na maître Lionel, merci na maître Arsène, merci na maître John, merci na collectif ya bavocat ebele bolimbi sanga soki natangi ba mususu te parce que babandonner nga atango nga moko te bazaki kolongwa des fois à 2 heures tardives pour na kozala nanga. Merci na ba oyo yangai
ndenge bomona ki ba marche ya kafu salemi nazomona Mike azana ouais na yebite soki na bandi kotanga na kosilisa bango nyonso ya la grande mobilisation ya ba journaliste nyonso tout awa nazana difficulté ya kotanga pour ne pas frustrer les autres bino moko bomonaki je pense que lobby on va s'étaler merci nazotuna soki na banda na basango to ba mamelo na banda na ba intercesseur to na ba pasteur to na ba évangéliste na banda na ba congolais ya kati to na banda na diaspora. En tout cas, je dois dire merci à tout le monde pour la solidarité. Na bitumba bao ba intervenir qui n'andenga komona na bao bazaki ko intervenir na CC. Donc tout ce que je peux vous dire c'est ça. Merci na implication à Batunion surtout. Merci na Monika Sanji. Sorgi.com. Il faut nous rappeler que papa le wazaki na voyage a utashi ko yande ko ya. Alors merci na binonyo surtout. Je pense que nazo sanga maloba ya kopé ça. Même Bino Bandekonanga beaucoup filmé. Je sais combien vous avez été mobilisés pour Nabiso Tozala Lelo en liberté. Bien que liberté ou en état provisoire, mettre à Outi Koloba, on n'est pas autorisé à Koloba Makamoum Soussou en attendant que tout la Makamounenge Kozala. En tout cas, je vous dis de tout cœur, grand merci. Mais je vous promets encore que je servirai la République et je servirai mes frères. Merci à toute la presse mobilisée. Il y a Kati, il y a Intérieur, il y a Libanda. Merci beaucoup. Le reste, n'a pas dit l'ovito solo la malade. Merci. Merci à la presse. Merci à la presse. Bravo à la presse. Sans la presse, l'Okuta. Tous en direct vraiment awa na bureau ya tokomi wapi bo comprendre vraiment presse ezaki tellement ébélé yango mulungi vraiment ezali mettre aux intervention mwana mboka Mike Mukebai akoloba par rapport ya libération provisoire ya mwana mboka ndeko Eliezer directeur général ya tokomi wapi à suivre. Comment on pensa absence na yo ozalaki te mais kokoma na libération ndeko Eliezer sentiment na ezani. Mais sentiment na ngai ezali ke omoni on dirait que les azozela ka ngana ya wana ke abima non to sepeli makasi to se oh moto makelele eh banda es yo to de la mugue a faire na lobby on ne peut pas maltraiter des gens comme ça puisque les localistes ici aux gouverneurs hein au comme Nzambe hein et le bas musée qui t'a fait Dieu hein. Donc, après, au moment où il y a des gens, au moment où il y a des plaintes, plainte toi les anines, et ça papier va ça nango mikate, ça li pe le mon côté, quand ça indépendant de monsieur les certain, hein, bah avocat, bazara qui et puis c'est un innocent, il est tout à fait normal. À Kosamba, procès silité, procès au continuer. Donc oyeba, makambo yo ba accuser les erreurs sur le soir ou bien sur les à l'okuta, mais dans l'ensemble du problème ndé balobaka na Chiluba maintenant ata na Lingala où est le diamant? Ça va ah ouais ça problème il y a diamant. Où est le diamant? Maman ekoyebana et à vous. Merci beaucoup. Question mosusu ya sukeza ya koyeba papa Molière c'est comme ça que to benga kayo to lukato ba parce que ba ike to mona penza ba publication surtout ya ba journaliste na ba net ba tie que papa Molière akimi kokonyang. Ah maman autant boy bisanga bolongo zanga et pasteur Kofo papa Molière akima et pourquoi pas que dosenga pe asile et pas ba kafurumete pas ba rwandais ngana kima te zaki stratégie. Au moment où il y a une intervention, maman il y a un maraîcher, bakamati kokodiang ya kamati a rassuré bango que voilà besoin na isika na bino. Donc action na ngai zaki pa na okoma na isika wana na komi et je suis content na action na ngai. Mais kokodiang ya ko ako que ça va pas Molière, ça va pas non. Merci beaucoup papa Molière et à suivre. Bandeko Balandi ya Congo Millennium awa vraiment toza en direct, il y a bureau ya ndeko Eliezer to ti depuis prison pour comprendre ka mutoki yango mbote na mwana mboka Mike Mukebai. Ah tete mbote mingi sengo makasi. Komba esimbi ozoloba nini? Te na tondi bao nyonso balelaki bao nyonso batelemaki
mokimo bimba na Kisasa na Goma na Boma esika nyonso libanda ya mboka bandeko batelema esika nyonso pote tolonga etumba oyo nasengi bango nyonso longonya nga nayebaki te etumba tobundaka bakongole bamema biso na motema boye bamema eleze etambo ya motema boye bato babengi nga bisika nyonso koloba ata misolo tokotinda napesi bino nyonso matondo mingi 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 bapanzisa ngo oyo batelemaki mpona kobunda bapanzisa ngo te oyo bakendaki kuna bato ya jololo oyo bakendaki batete okende osenga bolimbisi ya mabe nini bapanzisa ngo batelemaki oyo bayaki mibali ya solo oyo babite batelemaka soki likambo eyali babundaka napesi bango nyonso matondo mingi soko na bina tanga bakombo awa ekozala songisongi bamosu bakotangama bamosu bakotangama te yango napesi bango nyonso kasi moko na bango nakoki kozanga otanga ete Serge Kabongo mwa ngwende na ye ya bomwana azalaka nango wana esalisaka biso mpo bato bayoka mongongo na biso Serge Kabongo umela kolo abatela yo mwana moke bongo ebele mwana moke makambo ya mikolo koleka mwana mboka tomoni mpenza lolenge kani ozali na esengo mpo na libération ya ndeko Eliezer esengeli mpe omipesa matondo mingi parce que yo mpe obundi mpenza makasi na lutte ke mpo na mwana mboka abima lelo ata nabundaki na ye awa liboso etando eke na yo te mpo na koluka pete ngai mpe ntango kokoso ezwaka ngai bandeko babundela ngai soko oyali moto etumba so moninga azwi epasi esengeli te otelema yoka na koyebi biso likambo balobaka boye likambo oyo etali liberté oyo etali bonsomi babundelaka yango ntango bakangi moninga mpo moko bakanga yo okozala esu na monoko akoloba te nakoki koya te mpo bate nabundaki te nazwa pete te balobi la liberté se défend quand c'est l'autre qui est frappé mpo moko ekosimba yo okoloba esu te yango wana yoka kuna ndenge bato bakobelela yoka mpo na mwana mboka tala esengo bango moko baye kolakisa te bato balinga Eliezer mingi banda touti boloko tala bato na nzela Eliezer atambolaka ye na Kisasa na saka mosala na ye bango moko babi tika tosala boye mpo bato totala so balinga Eliezer te tala bato batondi mituka ekangami nzela ekangami banda boloko te awawa nzela koleka ya te nzela oyo tokoki babeti biso ya balacrymogène yango wana mama ya likambo ya esengo topesa lokumu na nkolo ye mozalesi ya likolo na se ye wana nde moto asungai biso na etumba oyo etumba oyo tokobunda etumba esengeli bozala na nkolo mpo aka etumba ya nzoto te mingi etumba molimo yango tokosenga nkolo totie mabongo longo na se toleli papa yokela biso kasi na nzela Eliezer kanisa bandeko mosusu batikali na boloko kanisa Frank Diongo Shamba kanisa Jean-Claude Muyambo kanisa bandeko banso wana kanisa Moïse Katumbi oyo bakonyokolaka balingi te tazonga na mboka na ye kanisa ni bango nyonso nkolo kanisa bandeko ya MLC oyo bakangama na boloko na makambo etali mandoki bimisa bango ndambo batika ti lelo oyo ya amnistie te lelo basalela yango te kanisa ndeko na ngai wana Major Gerimbaya oyo ya MLC oyo bakanga ebepo ya mobutiste kolo esengo na biso ekoleka moko nyonso bango so azala libanda tokolela tokotia mabolongo kasi toana elikia bendenge Eliezer abimi mbe elobi mpe tokende ozwa be diongo ka boye nde mpe tokozwa ka Muyambo boye mpo baa bato bakangami mpo na pamba mabe basali eyebana te kolo asunga kolo pesa biso makasi kasi nkolo oyebi te suka etumba na biso ezali awa te suka etumba na biso ezali te maponami ya solo esalama kimia ezala ebongo nsima bato babimisa mayele na bango bayeba kotonga Kongo ya sika yango wana etumba na biso kolo sunga biso bana mboka banyokwami mingi mbala oyo nkolo pesa biso makasi te tolonga Kongo ya sika ebima bana na biso bazwa mai bazwa lotiliki bayeba kokende kelasi bayeba kokende l'hôpitalo longonya nkolo longonya mpona Eliezer matondo mingi nkolo yo mozelisi wa likolo na se tokotonda botondi pepe bisa biso pe otozala makasi lobi pe kokwekwela nga pe susu yamo bakangi bazongisi boyeba tositoyebisa ye bango soki bakoluka kobangisa biso moto akozonga nsima aza te oyoki ngai mama moto akozonga nsima aa te mpo tokobunda etumba ya solo
eyali mpona Congo eya te toyini moto eya te toya na likunya ya moto tokobunda mpona Congo soki esengi etumba wana eleka na mabaku ya pasi tosi tobongama mpona kondima mabaku ya pasi wana. Merci beaucoup mwana mboka Mike. Na kotonda matondo mingi ndenge mbala nyonso ozalaka nesika oyo sango ekopesama omoni eloko bakangeli eleze ezali kopesa sango yango mosala ya kosala na kopesa yo longonya wana moko akati ebele bosaka mosala malamu sango yali na ngonga boye yo ozali wana natondi yo mpe longonya ndenge oyawa na baninga mosusu mpe baye te mpo bapanza sango oyo bato bamona te lelo tozwi elonga matondo mingi na yo Mama Tatiana Osango. Merci beaucoup, moi Mboka Mike Mukeba. Toza en direct. To continue qu'on soit ba interview ya ba ike au bazar. Allez, direct. Ndeko balandi ya Congo Millennium toza koko ba penza tozali na Fofana o yazali moko molobeli ya ndeko Eliezer pe ndeko naye to yambaki en émission l'invité sur Congo Millennium to yoka ye siko penza après liberté et seroni nyaza nango mbote na mwana Mboka Fofana. Mbote mwasi moko ya mbona kati ya basi. Fofana penza lelo sentiment na eza nini? Sentiment na nga eza te parce que esengona na nango d'abord il faut na remercier d'abord ba journaliste ko banda na yo to bandi combat oyo na yo na lobaki na micro na yo pe na lobaki kengo bato basali ba vidéo po na base ba koyoka soni tango liberté kozala Eliezer lelo moyen ya koloba ya kobomba eza te mokili yango moko ekomona musala oyo bosali kolakisa bato liberté ya Eliezer Tambo yango na oloba lelo na remercier ba Serge Kabongo na remercier ba Mukebai na remercier Daniel Safu pe na remercier diaspora congolaise mobimba na musala oyo basali Eliezer abimi pona sentiment na été mais là on a sepeli tango bazobela ekena oyo salelaka biso yango toye koyamba yo yango na remercier bato nyonso atake porte-parole ya tokomi wapi na ebité esengoni toza nango comment na Eliezer a défendre babola kokota bolo ko deba bato bana mbonge bili na remercier bato nyonso bazobenga nga boko te toujours kobenga na numéro nanga 084 84 036 69. En tout cas merci Tatiana na musala ozosala na mboka na biso kozonga simate kotelema pe place au comité il faut que toujours otindika bozomo ande ene nanga grand frère Serge Kabongo ndenga zolaka ngai accompagner biso tina suka. Merci, merci Nabato Nyonso, merci. Merci beaucoup Fofana, merci Nabaï Diaspora Nyonso Bozo Andabiso en direct à Congo Millennium sur émission l'invité. Merci à Papa Riki Di Benzioyo qui moussala à câble mer. Merci beaucoup à De Gaulle Mavinga le roi, Motema la reine Agnès, Ono Tetelake Mafumbe, Eric Lusandu, champion à Magoucho Sango. Je vous aime beaucoup. Ba Nyonso Penza collectif Mobimba, ya ba diaspora na remercier Bino Mingi. Merci à tout le monde, merci à toi Jires Mwanda Pona Bilili et Lenda. Jordan, toi aussi merci beaucoup. Encore une fois merci à Cécile Osango, merci à tout le monde. Boza tellement ébélé, maman jolie di Benzi. Boss, ya Congo Millennium, merci beaucoup à vous. Merci à Riki Nemi à la combat ya Tatiana Yango et Komina Souka. Merci beaucoup malgré tozoka liberté provisoire, bokozwa ba éclaircissement mosusu mokolo mwalobi bobo to bonde ko ba korenye na mabota mabino soki nzamba zongité. Retrouve-nous prochainement. Allez, au revoir. Mets-toi en attendant. C'est avant qui que ce soit. Tu dois appeler pour savoir où est-ce qu'elle est. Maître gentil. Cotisaïe. Quoi qu'il en coûte pour qu'elle soit là. Oui, pas c'est la papa là qui dit. Attends, on prend une photo. Manassé. Maman. En micro, on va commencer la même chose. Tu vas faire une déclaration. Tu vas faire une déclaration. T'es bon, c'est la même déclaration. Ça, c'est pas normal. Maître gentil, va nous comme maître gentil. Allô. Ok, nanga kunati. Les amis du
Média. Qu'est-ce qu'on a fait? S'il vous plaît, votre attention. Juste une chose à dire. Mike, maître gentil. Tout à l'heure, Mike, la torse, na mona Mike. bienvenue, ça va être très compliqué de parler maintenant là. Zoa Giresse. Oh, Zoa. Ça c'est ta place. Mets-toi fort. Merci. Congo Millennium.